Bonsoir, papa, mama, ya baleki, bandeko nanga, bananga, baninga nanga. Na kaka liboso na bino, ko bakisa suka un de plus no ko la kotiaka kati nanga. Ni na ngana loba mukwa lelo na olobelaka likambo mito lobaka, koma ko bima na kati na ba condamnation. Ya solo tozali kotambwisa bomoi na biso, me mingi bomoi na biso ezozala kati na ba condamnation. Yango tokomona okosambela okosala nyonso me évolution épanouissement ezozala te. Ce mo épanouissement mokeye condamnation et réclamer yo ba condamner su bomoi na yo parce que ozali kati na ba condamnation. Soko ni ko bimaka muke na kati na condamnation, réclamation moko ye réclamer yo tellement que eza na droit moko na kati na bomoi na yo, okomona pe réclamation na esimbi bomoi na yo. Yango ndeko na nga lelo na ngaki na tesaka muke lolenge nini akobima na kati na ba condamnation wana. Ya solo ba condamnation telemi na ba vie na biso, toko kendaka ba église toko sambela toko jenaka lolenge na lobaki, kasi toko zoaka ba solution te parce que yana ba réclamation eza ko réclamer bino, eza ko réclamer biso butu mo na kati na mabe. Lolenge nini akobima na kati ndeko na ngai, libosa kobima na kati na mabe, telema tala bomoi na yo, bisika yo bebisaki, bisoko tali bomoi no monike ya solo lolenge na tambisa bomoi na ngai, na bentisama libaku na ndeko na nga, na simbaka eloko ya bato, na yibaka eloko ya bato, na lobaka na moto moko mabe, na zangaka botosi quelque part, moto moko bwe na salake mabe moko, me nayebaka lolenga kosenge bolimbisi te, quelque part pe obosana na yo ke eza na mabe moko osalaka eyana mutu moko aprononsaka maloba mabe na bomoi no sanke oyeba. Kasi pona kobima na kati na mabe wana nyonso mingi tolobaka na sambela na ndimela Yesu. Bible ekoste tango elobi ete malédiction sans cause, bilakelo mabe nyonso ekola beba moko oyo sala yango bilakeli mabe wana esimbi bomoi na yo. Kasi soki bilakeli mabe ebimaka me bomoi na yo esimbaki mabe moko te, ndeko na nga esika makomi na Nzambe ekokisamaka na bomoi na biso pe kozala ke ezali sans cause sans effet. Mais soki cause ezali ndeko na ngai, yeba ke tanke nano renoncer na mabe wana te, tanke renoncer na molili wana te, tanke renoncer na mabe oyo salaka, peut-être lingala na moko bimisaka bisika moko esengeli obimisa te. Peut-être ndeko ozali wana osala ke loko moko boyi, likambo na yo sala onano renoncer na yango te. Peut-être osimba ke loko moko kino lelo ebaka te ke loko na simba to na tia na ndako na nga yango ezo kondane bomoi na nga. Ndeko na nga bomoi na biso eza kobebisama, yoko luka eloko ya munene, peut-être bakoko na ngai, peut-être baboti na ngai, peut-être ndeko na ngai, me yo moko nano est-ce que otali pensa ete ndenge na tambwisa bomoi na nga eya na lingala moko ya mabe na bimisaka liboso mutu moko boye maloba ne peut-être aza mosalela Nzambe, maloba na evanda likolo na bomoi na yo. Me okoko ozalaka kondane kobanda ya bakoko na bino nde nalobaki, me mpona kobima na kati na yango tellement ke yo oza no innocente comme nakoko loba osala no mabe moko te, me oye kobotama na libota oyo ebimaka na kati na ba condamnation. Ndeko na nga na lolengo ne feba kotambisa bomoi no na ekenge, kotambisa bomoi na kati na kososolete koko na nga salaka eloko oyo eloko koko na nga salaka ngai pe na koko kweya na mabe wana te. Ndeko na nga une fois kweyi na mabe wana okoti na kati na condamnation. Une fois tamboli kaka na nzela na okwe na condamnation. Une fois bimisika maloba mabe okwe na kati na condamnation oyo ezalaki ya bakoko na bino. Yango liloba Nzambe zoba totondisama kati na molimo santo, totondisama na kati na molimo santo, yenda koyeba korevele biso des choses cachées oyo ekondanaka bavie ya bakoko na biso po ete ya kokondane bavie na biso te, oyo ekondanaka bavie ya baparent na biso po ete ekondane bomoi no te. Me tanke ndeko na ngai okoko lobo nga bakoko sala ngeloko te, nga bako me tanke yo moko okotambola na kati na mabe wana, yeba ndeko na nga ndenge moko bakoko noyo tiolaka, ndenge moko bakoko noyo yinaka, ndenge moko baboti noyo bengaka bandoki, yo moko poza kati na condamnation parce que yo moko pe otamboli ka likolo na bilaka na bango. Tango ndeko na ngai yo société bakoko no babebisamaka balimitaka bakondanaka bamemaka mabe elpo olonga ba condamnation na tambwisama siko na molimo santo.
molimo santo alingaka mabe te, molimo santo alingaka bosoto te, molimo santo alukaka bisika na kufa te, molimo santo akenda kosiege bisika bonzambe, bisika bopeto ezali. Alors soki yo tondisami na molimo santo te, ndeko na nga ata okogene ata oza paster ata oza lolenge mama Josiane oyo akoedifiaka, ndeko na nga tanke bilembo ya molimo santo wana eza te, yeba bakondamnation bareklamation wana evandi kaka kati na bomoi na yo. Kobi tanke oza kondane ndeko na ngai mpo obima na kati na bakondamnation ya liboso, ndeko na nga koyeba korenonce mabe nyonso pe oyo yebaka te, oyo sosola te, oyo ezalaka pete ozalaka mwana moke to ezalaka inconsciemment. Molimo santo bana korevele yo, molimo santo bana koeclaircir yo, molimo santo bana kopesa connaissance ya koyebete bisiko na bebisaka, bisiko na lobaka mabe, bisiko na betaka libaku, bisiko na nyataka mabe. Paske ndeko na ngai yeba ke tanke nano sosoli source ya condamnation bomoi no te, ndeko na nga okonyokwama. Tanke nano sosoli te source ya condamnation na yo, okokanisa oza kovivre bomoi me ozovivre kati na kufa. Tanke nano sosoli te lolenge nini akotambwisa bomoi ya koyeba ete nani akondanaka vi na nga, nani aliyaka nga na mabe, nani akotisaka nga na boloko, nani amemaka molili na bomoi na ngai, ndeko na nga tanke nano oyebi ye te, ekozala pasi koyeba ezali te ko oyeba mutu wana, me koyeba mabe oyo atiaka kati na yo te, tanke oyebi yango te ndeko na nga ekozala pasi. Paske kozala lolenge okobela malaria me okotraite typhoïde, ndeko na nga oza kokomplike kaka situation. Ya kumibale ndeko na nga mingi eloko pe ekondanaka biso, yo okondanaki ndeko mobosani ete condamnation yo tiaki kati na ndeko na yo, tanke ndeko na wana azali innocent, yo kondane ye, yeba condamnation ekozonga na bomo. Yango ndeko na nga liboso tobimisaka bamaloba mabe, totala eske mutu wana onga na kobimisela maloba asali nga mabe, mutu na kobimisela maloba na kobimisa eske eza na impact na bomoi na ye. Yango mabi tobalusaka lolemo na biso 7 fois avant tobimisa maloba. Mingi tokobimisa maloba ne kozongelaka babomoi na biso. Paske pona nini yo kaniso lobi me maloba ne kuti mutu wana aza ne innocent, babe wana ezongi kati na yo. Soki nzambe alobi maloba ne ebimaka pamba te, soki ebimiki no esala misala kati na oyo ebimelaki. Biso tozali ba petit die liboso na nzambe, doyeba pe malobo tobimisaka ekendaka na mupepe te, esalaka na bilembo, soki bipe ekei ekuti mabe te, ekozonga kaka na bomoi na yo. Yango ndeko na nga toyeba kopronosaka pe tango tozobimisa bamaloba, toyeba maloba ni tokobimisaka na bavi na biso. Tango nalingi nasala mabe, yo kanisi mabe wana oza kosala po enuire ndeko na yo, okobosana ke tanke ndeko na wana azali inosa, mabe wana ekozonga kaka na bomoi na yo. Ndeko na nga nakokoloba eza na nzela moko oyo ebimisa biso na kati na bakondamnation, eza bobele nzela Yesu Masiya. So mutu akondanaka yo akoti so na boloko, tomonaka yango na kokopesa exemple. Okomona mutu moko ana ba million akondane mutu moko aza innocent, tellement ke mbongo ne kokata makambo, club na ye nyonso ekokota na nzela na ye pe defendre ye, pe yo innocent okufi na kati na boloko. Me lolenge Yesu Masiya lobaki ngai na ye mpo na kokangola bakaptif bakondane. Ndeko na ngai yo kote selika no epa bato te, kolele pa bato te, tombola misepa oyo aza likolo na nyonso, oyo amonaka même dans le trou noir, oyo ayebi bisika bakondanaka yo, soki na se ya mai, soki na se ya nzete, soki na se ya na kati na zamba, soki na kati na chambre molili, soki na babalabala, soki babwaka molimo no bisika nini, yo belela oyo asimba likolo na se, yende aza capable ya kobimiso na kati na bakondamnation. Qu'un seul chemin, eza Jésus-Christ Nazareth, oyo akofungola yo miso, oyo akotalisa yo. Mama Josiane tala bisika bakondanaka yo, abebole ezaki na makolo na yo, ndeko nanga eza bobele Yesu Masiya. Epi tango oza na kati na Yesu Masiya, eloko na kosengo ndeko nanga
koluka te yo siko banda kozonga so na kati na mabe. Luka siko intérêt ya nzambe na bomoi na yo. Luka siko oyo ezali kaka tout le temps intérêt ya nzambe. Bisika nzambe aka kobuka babengi o babenga babeto oyo ekondanaka yo. Esika nzambe akenda kofrape ba oyo bakondanaki yo. Esika nzambe akotaka abandi kojustifie butu moi. Me kasi ndeko nanga soki yo lobi na mwe lokola mama leki na biso mutu akondanaka nga, na mwe lokola noko na biso mutu akondanaka nga, na mwe lokola tata mwasi, na mono nyonso eza balia famille. Ndeko nanga yoko kokombatre mokilo yo te. Tika oyo atikaka kembo na ye, alataka nzota masomo, ayaki kokombatre mokilo pe alonga yango. Alopo yo longa pe mokilo ndeko nanga kosevanje te. Yesu Masia avandi na loboko ya mobali tata ako intercedaka butu mwe pona ba oya ye. Me intercession Yesu Masia siko asalelaka biso esengaka ekuta yo na kati na Molimo Santu. Molimo Santu pe alinga avanda bisika bopeto ezali. Yango mona iloba nzambe esengaka biso totambola na kati na bolamu. Bolamu na yo e communiquer Saint-Esprit. Saint-Esprit a communiqué Jésus-Christ. Jésus-Christ a communiqué le Dieu Tout-Puissant. Ndeko nanga bongo yebisanga kisoko kozwa biyano te. Bako salo maboko zongisa bolamu. Ndeko nanga bisika gloire na nzambe se manifestaka. Kasi soki kati na mabe yo lobo zongisa mabe esika kufe kotaka ndeko nangai. Pe oyo aza makasi yenda kundaka muninga. Nga Esaïe 54, 17. Ete malédiction sa cause n'a pas d'effet. Mais na ba oyo bako tambola na kati na volonté na nzambe. Wana bakoki ko limiter vie na yo. Mais bako ko limiter volonté na nzambe te. Bako ko condamner yo. Mais bako condamner maloba na nzambe te. Bako mema molili. Mais mo bako ko boma mwindo nzambe apelisa te. Mais luko tambola na kati na intérêt na nzambe. Ezala nani akondanaka yo. Ezala nani atelemaka liboso na yo. Ezala géant nini batelemisa akokoka te parce que akuti bilembo na bango kati na yo te. Mais tant que monguna akokuta bilembo na bango kati na bomoi na yo, nde sika bakotaka bazi contrôle pe bakondane bomoi na yo. Osengo ndeko na ngai po bima na condamnation luka bilaka na nzambe. Tu monguna amemaka liboso po akondane vi na yo akoelo ba distraction ndenge na ndenge. Monguna po amemela yo kufa akoelo trouble ndenge na ndenge. Monguna po akota na bomoi na yo akoelo maloba mabe ndenge na ndenge. Monguna po azwa contrôle la vie na yo akoya na ba piège na ndenge na ndenge po ete yo kweya na mabe. Soko kweya na mabe yazi occasion ko condamner pe akokota na maloba na pe akondane yo. Yango komona ndeko nanga ozokima ba problème. Mais ba problème ekolanda yo, il faut tozalaka sage. Il faut te bako comprendre oye uti na volonté nzambe te, oye ezali ba peja monguna pona kota na kana e po akondane vinanga na mabe moko boye. Yango tozalaka sage, surtout biso boto telema ko critiquer ba oba ko salela nzambe. Ndeko nanga nako yebisa yo to sosola. Soki makomi na nzambe koloba na biso ne touche pas mes oins. Eza pamba te. Eya pamba te ndeko na ngai. Moto akotambwa na kobanga nzambe. Moto akotambwa na kotosa liloba na nzambe. Moto akotambola na kati na volonté na nzambe. Me yo moni eloko moko esepeli sote kati na ye. Otelemo bandi ko bimisa maloba mabe. Ndeko na nga maloba nyoso nozo bimisa. Yebe kozonga na bomoi na yo. Ino ndeko na ngai yango to kebaka. Oza koluko kondane bana moko boye. Baza ba orphelin. Bazanga tata na mama. Yo bandi ko bimisa maloba po na bango. O profite na faiblesse na bango. O profite na kati na mabe na bango. O bandi ko kondane bango. Ndeko na nga. Yeba ba condamnation nyoso ano loni likona bomo ya bana wana. Yeba ke eko zonga na bomo ina yo pe na libota na yo. Yo motomoni motomoko azali abandonné dans le mal. O bandi ko condamné bomo ina ye. O profite na bona faiblesse na ye. O profite na ni yeba ndeko nanga oyo loni kati na ye. Oko rekoltango na bomo ina yo. Aka mokilo yo. Kaka ndenge tournaka tout au soleil ndeko na ngai. Lolenge bomo ina bise tournaka. Lelo koko mona yo mtoza na contrôle la Josiane.
mozo bosana ekokoma na moment Josiane akokoma na contrôle na yo. Yo moto mone tela na contrôle ya liboto mobimba okobosana kia na moment moko pe libota ne kokoma na contrôle na yo. Yo moto komona komi na contrôle ya église okobosana ekoma na moment moko église kokoma na contrôle na yo. Yango ndeko na nga tokebaka tango totambwisa babomoi na biso toyeba lolenga kotambola. Monguna kotaliso te condamnation na kote condamnation ezali te. Okoluko priye ne sike sengeli obondela te pona koseme confusion kati na bo. Eza na bo batelemi bako pousse mabe ya ndenge na ndenge ba trouble makambo mabe po bazwa ba accès a kokota po ba condamner. Okomona ba incompréhension, okomona ba division, okomona ba bando po ete na kati na yango molili wana eza kati na bino bango bakota ba détruire ba condamner. Yango ndeko nanga tango moni yana ba problème sezo yelo sako yeba ete problème uti wapi kokota na kati na mo trouble wana te. Yo luka ilongi ya nzambe uyiba ko garder silence lolenge liloba nzambe za koloba to garder silence pe ya defendaka cause na biso. Yango ndeko nanga na kosenga yo teba kotambola ya budi ya liboso kobanga nzambe kotosa makomi na nzambe koluka Saint-Esprit akamba yo koluka te tango nyonso liloba na nzambe ezala eloko motu ya na kati na yo pe koluka oyo ezali intérêt ya nzambe. Ndeko nanga soko luki intérêt ya nzambe yana mutu akokondane bomoi na yo te. Nzambe mo mutu abanda kodefendre cause na yo me loko ebomaka biso tokoma koluka ba intérêt na biso toboya intérêt ya nzambe tokoma koluka ba intérêt na biso yango mo tokotikala na kati na ba condamnation na kati na molili na kati na ba trouble. Eloko motu ya ndeko nanga ezala ndoki ya famille na bino ezala nani ezala oyo aloba ete ye nde sukisa ndeko tanke nzambe asimbi yo akosala eloko moko te. Bakoko ya na ba stratégie nyonso bakoko se déguiser na forme nyonso bakomema ba condamnation de mais tant que oza kati na Yesu Masiya oza molongi po ete loko bakokaka te kombo na Yesu Masiya. Ndeko nanga demeure fidèle koluka mabe te koluka occasion monguna te kozala faible te libosa ba problème yebe ezala situation nini lolenge Job akomaki kino na suka Job arenonsaki te. Ndeko nanga soko ozi condamnation ya Job eza kotalisa demeure fidèle dans la parole de Dieu ye ndaka ko justifier na suka. Me tango tobimaka na volonté ya nzambe nde esika monguna asepelaka. Tango tokendaka mosika na nzambe esika monguna azwaka contrôle. Tango torenosaka na parole de Dieu nde esika monguna azwa ba condamnation abakisi likolo na mosusu. Ba o ba kondanaka yo eza ba bakoko na biso ezala ba famille ezala ba quartier ezala ba proche ezala ba ninga esika baka ye kuta komi mikolo ya biso. Lokola komi ya biso tobakisa ba condamnation po tango akolamuka alamuka na makasi te. Ndeko nanga demeure toujours fidèle dans la parole de Dieu. Demeure fidèle mon frère ma sœur, demeure fidèle. Yeba nzambo akela yo oya defanda yo oya révéla yo des choses oya talisa yo source ya bonzambe na ye. Ndeko nanga demeure fidèle. Tenez bon car il est fidèle. Que Dieu vous bénisse.